Kosapoto artiste mais Kosapoto merci pour la présence. 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 Kosapoto artiste. Bonjour, bonsoir. Ils ont dépend de la RO, bonjour les bafous. Il y a Rolanda Lissusu, analyse pro, et Kamamagapa, et Ngamoroye, Posa ya photo, et abonné sur au Batala Posa ya photo télévision. Donc, merci, vous avez vraiment ébélé. Vous en avez toujours analyse pro, on a une mission toujours. Conseil la bino, donc, tant qu'on y a sur nos salles, la bourse, c'est là. Vraiment, on a passé maman, mon nene, analyse pro. Depuis Paris, namoni nani maman Angèle qui s'attend à Paris. Je te salue depuis Paris. Et pourquoi pas toi, il y a Tino Kabala de London. On a London solo. Et on a analyse pro vraiment ma casse. Vraiment, les autres, on a moi un sujet belé à Rolobela. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de sujets. De Rolobela, tout le monde qui est la minute sur actualité, ils ont moi tellement aimé. Surtout basé, mingi na musique qui peut, de Rolobela, actualité, mingi peut. Il y a des artistes et comédiens. Donc, tu déjà lobby, tout le monde qui artiste et musicien fait rigoler. Je suis de nuance. Papa Hervé Nabiso, qui concerne lobby, la point noir, qui fara na roga. On va parler de ça. Concert, il y a Papa Hervé fait rigoler et les gars qui lobby na mboka ya point noir. Donc, tout le monde peut sous. Et artiste et musicien autant kotika biso ya groupe F victime ya Fally Ipupa donc dès na yeba kunzango lelo to mona ki présence ya yemoko le king Fally Ipupa azaki wana donc et tout petit peu kota la lisusu sortie médiatique ya ndeko na biso Kinal oyo azalaki chef ya groupe ya président Gianni Faye na poto Kinal azalaki sortie médiatique na ye. Et pas de Ronabiso Miguel-Niema, donc tout le monde est sorti médiatique et les gars qui donc on va parler de ça. On va parler encore de notre artiste musicien na kombo ya Shaku de Castro, Papa Galliano, japonais Shalom depuis Zambie. Donc balobi l'artiste Shaku de Castro, Papa Galliano japonais. Donc album naie et ça déjà c'est le marché de disques album naie et puis moi qui déjà et ça a 10 titres donc il y a na la plateforme tout ya téléchargement pour mon album il y a Shaku de Castro Papa Galliano japonais oyo aza congolais mbe a évolué kana mboka ya Namibie kuna wapi bokomona album kitoko ou assez libiso banzemba kitoko eza wana vraiment merci beaucoup na artiste vraiment donc bokota la pe ba extrait ya ba clip ya banzembo na ye bokota lango toujours kaka na analyse vraiment félicitations na yo artiste Shaku de Castro babi Papa Galliano japonais Shalom balobi depuis Namibie vraiment l'artiste donc il faut manger mon ayo et ça vraiment kitoko donc on va parler toujours de ça donc toko sepela mais pour que to kota donc dans sepela bola na moi extrait ya nzembo ya artiste na biso Shaku de Castro Papa Galliano japonais depuis Namibie balobi artiste oyo aza congolais mais a évolué na na kata Namibie donc non sepela vraiment na Montréal botala moi extrait ya ba clip na wana pour ça, tu rejoins après quoi. Check.
The king of Coupé de Calais, Tchakou de Castro, is back. Papa Gialano japonais, Tchakou de Castro will be releasing a brand new album titled In God I Trust, featuring various artists including top names such as Tequila. The album is set to drop on the 25th of March 2024. Head over to his social media at Tchakou_de_Castro_official to get updates on what's cooking. Do not forget to like, follow and subscribe. Salute! Merci beaucoup, nous sommes de retour. Nabi ki boto la clip, otali nzembo ya artiste balobi Tchakou de Castro, babi Papa Galiano japonais. Donc botali clip na ye, eza kitoko nzembo eza kitoko donc aza artiste aza congolais. Mais il y a vanda na Namibie a évolué mingi wana donc soki bongi bozo ba nzembo na ye donc bokene na ba plateforme tout à téléchargement. To bokene na YouTube na ye eza Tchakou de Castro. So betiango bomo na ba blog neza wana. Bokene na Facebook na ye eza Tchakou de Castro. Bomo na ba blog ne bokene na ba TikTok na ye tout. Bomo na vraiment donc album ya artiste na biso Tchakou de Castro oyo a évolué wapi na mboka ya Namibie. Vraiment félicitations à l'artiste, félicitations vraiment Kitoko Makasi donc toujours il y a bien vraiment. Merci beaucoup on est là-bas actualité et ça toujours actualité donc actualité ça on parle de faire égaux la Jésus de Nuance Papa Hervé l'homme de double Adidas Arena Robetama le 20 dans le 21 avril donc le doigt de assis le 7 donc doit sous na mikolo vraiment Yakotanga donc encore des semaines Wapi Paris et Rosala bouger avec Papa Hervé Ferrigo la Jésus de Nias donc Paris et Rosala vraiment bouger Makasi donc bon c'est là vraiment il y a trop et bana ya Paris na mona ki déjà maman Angèle Kisata depuis Paris l'hôpital sur la bisira qui était à que somme de Adidas donc to benga ba gaulois nyonso na ba gauloise na ba radiateur bozanga vraiment le 20 oyo na le 21 avril na katia ya Adidas Arena avec Ferrigo la Jésus de Nias tout le monde s'appelle que Jésus de Nias a bêta qui lobby concert mais na point noir oh ba bêta qui fara na roga vraiment concert et les gars qui kitoko félicitations à Jésus de Nias namona ki pena que stade wana ya point noir ça qui plein makasi et batebele bazala ki wana vraiment merci na yo Nada Makoso poza ki wana na ndenge ya jeune Nada Makoso azaki toujours wana merci pe na Papa Valentin pas azaki wana na ndenge toujours ya jeu quoi donc et inda ki vraiment et inda ki makasi na kati ya point noir donc félicitations na Jésus de Nuance Ferrigola balobi les padres artistes toujours ma solo ya bien mais le romo kaka na moni mabe oyo tango nyonso bato balobelaka toujours makambo ya Jésus de Nuance Ferrigola on parle toujours na mutu oyo agéraka ba compte ya artiste et to bona que artiste na stade de martyr soto zongi Jésus de Nuance abetaki stade de martyr mais abetaki yango na ba invité mais anosaka ba invité avant et tant annoncé ba invité avant et bomona ki oyo ekomaki ndoko na biso nani fille oyo ayembaka rebo chul oyo azali mwasi ya artiste monene Inos B oyo ke azaki vraiment te na concert wana et ça qui mabe yango tomonaki ke ba Gaulois bakomaki mabe contre donc ndoko na biso rebo et tomoni sous Papa Hervé na compte na ye annoncé affiche ya ba invité oyo bakozala na concert na ye ba invité oyo tomoni les gens na biso Kofi Olomide pe rozala invité ya Papa Hervé Ferrigola na Adidas Arena tomoni les gens Kofi Olomide tomoni pe les gens na biso Singila pa rozala tomoni la fille là nani la fille là oyo betaki na francophonie comme on ezoki manga ye pe tomoni ke na affiche Papa Hervé ache a rozala mais soki tozongi na ba image ya kala avant fali ipopa abeta stade de martyr na ye émission ya Papol so nazongi te sauf so nazongi sima émission ya Papol a trouvé que par rapport ya invité fali ipopa a dit que na concert na ye ala saka invité te le invité ko mona bango wana
mais pour bato baoya pour baotala nani fali pupa donc on a osenga mpe vraiment na babureau to na orchestre ya papa Hervé vraiment donc place wana il faut bainviter bazalaka vraiment ki babombi bango bazala ba surprise esalaka mpe moloko moko beya bien ke koannonce bainvité avant soki lelo Kofi Olomide aye te bon basingila wana kuto côté bango te soki aujourd'hui que Kofi Olomide aye na concert à faire été yobi combien de Gaulois to ba radiateur o bazalaka na ba Gaulois ne ba kofinga nani le jeune Kofi Olomide ba kofinga ye donc moi erreur moko muke eza vraiment na place wana donc na bureau ya papa Hervé o azali faire rigola je suis de nuance moto ya yambo artiste moko ya pays nanga oyo asaka musane vraiment malamu donc koto wana vraiment bureau faut bongisa donc il faut pena bongisa pour tout le monde ba afficher et circuler que ba inviter ba kozala wana boy donc mais rendez-vous ça sera toujours le 20 avril le 21 avril double Adidas Arena avec Ferregola Jésus de Nuance. Vraiment merci beaucoup na ba Gaulois na ba Gauloise ndenge bozo somba vraiment ba polo bozo somba ba Adidas bozo somba nyonso bozo somba vraiment donc bozo vraiment déterminé que concert na bino oyo esala nini esimba vraiment ekosimba pe inchallah donc nzambe toujours ayebi que concert wana ekozala vraiment ekosimba avec Ferregola Jésus de Nuance. Donc nangi na pesa ka message o na batu o bo komelanga mingi na ba WhatsApp nanga que papa salamu sana bien to moni ndeti ke yo zabo za muta kote wana te naza ni Gaulois naza ni warrior naza ni spiritas naza ni kofifil naza ni wengemen et donc naza ni jibé ni donc naza naître au milieu du village donc on ça ka ba analyse nanga yo mona pesa on combo analyse pro donc vraiment bandeko nanga oyo bozo komelanga wana vraiment doit comprendre so monique donc tous au milieu du village mais surtout monique ma beza il faut to beta mabe comprendre surtout monique ma lamu ezamu to ça malamu il faut to le battre toujours bolamu donc naza ni contre ya papa Hervé faire rigola souvent on analyse dans on l'obligera toujours faire rigola bozo yoka et on l'obligera tous les artistes vraiment merci moi le ramukela ngana loba yangona vraiment donc on parle aussi de Fally Ipupa du Cap la merveille aigle Fally Ipupa oyo ato ko perdre musicien na ye donc na osenga vraiment na Montréal tout que non na image automona ndenge nini Fally Ipupa du Cap la merveille azaki présent lelo na matanga ya musicien na ye oyo aotaki kotika biso donc azaki wana vraiment présent pe to monaki ndenge nini mama ya artiste nenga alelaki asengaki vraiment lobi ke félicitations na Fally Ipupa aigle vraiment Mobutu donc oyo pe asali vraiment musa malamu a aider bango pour que bakunda vraiment matanga wana donc yango donc nati no image pour mona ndenge nini Fally Ipupa azaki vraiment na matanga ya musicien na ye tous les musiciens zaki wana elekaki vraiment kitoko makasi donc Montréal to kene non kuna tout à non moi image pour ça tozonga toujours après quoi parce qu'il est le fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Bokamwa te, botango eza koya. Baoni nyonso baza na kunda na lilita. Bakosekwa. Tango bakosekwa, bamosusu bakosekwa mpona bomoi na seko, mpe bamosusu bakosekwa mpona jugement. Bamosusu mpona jugement. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Alors écoutez, au Corona ntango kola koya bakufi kati na nkolo Yesu bakosala nini bakosekwa baoyo boye bakokufa na Yesu bakozwa bomoi na seko baoyo boye
bakozala na likambo na nyonso bakosambisama. Amen, amen. Alors toyeba kotanga mikolo na biso lelo eleki mokolo moko elongwe, lelo eleki mokolo moko elongwe, lelo eleki mokolo moko elongwe. Mikolo na biso ozodiminye, tozalaka bana mike, lelo tokomi na basoixantaine. Yebake tozolanda lwa esika towuti lokola biso na baasi na biso toza mosika na esika tozokende. Merci, merci, nous sommes de retour. Tozongi déjà. Donc, Binimo Bomoni, Nengenini, artiste Fali Poupa, à la qui vraiment Olingo, avec artiste Oyabanoko Yimbakat na couple naé. Donc, vraiment, il s'allie, il y a bien geste, vraiment, il y a bien vraiment félicitations à eux, Fali Poupa, qui capte la merveille. Donc, tous sont allés sous Tolobela, artiste comédien Kinal. Ouazaki chef, il y a groupe, il y a président Gianni Faye, na poto, qui n'est la salle sortie médiatique et pas de Ronabiso Migeniema. Alors, après matin, il y a Nakoloba. Il y a les gars qui ont TV à lobby. Donc tout le monde a yoki makambo qui n'est la lobby. Donc et ça lui passe. Si on comprend bien makambo qui n'est la lobby. Bon, il y a Gianni déjà qui arrive, Gianni Faye a Koufaki déjà. Mais il y a Gianni P. Aza parmi Batuko Yemoko, Alinga qui aime souper, Atikape Mokili. Pour Batubatika qui était, Batubatika qui Gianni Faye était, qui n'a lobby tout. La brune non salé ma baie. Et en plus, Gianni Faye qui n'a qu'au moi si la brune à Franco Deli. À Franco Deli. Na wapina, na ndaku na ye, pe na chambre na ye. Donc, et ça qui vraiment le mot ya mabe. Mettons déjà yosa mobali. Au moins de le mot bongo ke. Oko kanga moi si na yo bongo. Ita kosa mobali. Après ça fait star. Est-ce que ozonga ka na ndako wana? Là vraiment donc pour nga yeta ke na analyse on na osala donc vient de se Gianni yemo pa luka ki liwa na ye. Moi soit bengana yo. Moi soit sa ko ka mabe. Kayo wana ka osani. Ozonga et na daji moko balobaka puku akufa na biloko akozongela tala lelo ngeve omemi vraiment na liwa lelo de bakonda ki ve vraiment ça qui vraiment passe à trop mais ma sortie médiatique aux autres toujours donc on connaît que lelo ça dimanche na kola la te pour que na sala moi analyse quoi mukie nous allons vraiment moulai pénaté pour makambu ya bien et so ya déjà makasi vraiment makambu ya bien et so ya déjà makasi merci beaucoup na ya Tino Kabala o ba ke pour sa poto o sala ba analyse bien mais luka moi plateau banini nga j'ai merci beaucoup ya Tino Kabala ndenge na lasaki message ya Tino Kabala lobi ke il faut pas ça la melo mona sima ba ko ba pour sa poto TV et ça là vraiment bien merci na ya Tino Kabala de London ya Tino Kabala depuis London merci na yo vraiment merci nengo ça la plateau wana bache pena pour sa poto TV ndenge toujours ya G ça là vraiment bien makasi vraiment merci pour que ba internet vraiment on a bien merci beaucoup na bato tout bazo s'abonner toujours la chaîne nga o pour ça poto télévision merci de bazo s'abonner et na sataki que depuis que commencé la analyse dans na 1500 abonnés mais na sentir que 100 abonnés va baxer comme na 1600 abonnés merci beaucoup vraiment na abonné na ndenge toujours vous allez ko s'abonner na posta ya poto télévision donc tozanga toujours que pour faire ça toujours bah merci toujours pour continuer toujours qu'on s'abonner vraiment à la chaîne pour ça pour télévision et qu'on ça là vraiment bien quand moi vraiment comme dans na suka dans saka moi le roi mouké pour que donc batu bata là bas c'est plus là et ça là toujours et le moko vraiment il y a bien mbalasima analyse pro to comme ya artiste to comme ya mabe batu mususu vraiment et qu'on ça là vraiment bien quoi balobi ils sont déjà sur le marché balobi album il y a artiste na biso Chakou de Castro
Chakou de Castro, Papa Galliano, japonais Salomo. Balobi, Chakou de Castro, l'album est déjà sur les marchés Zaki, sur les marchés depuis le 26 mars. Ils sont déjà sur le marché, donc sur les marchés, pour qu'il y ait une plateforme et puis à téléchargement pour recevoir album, il y a artiste Nabiso, musicien Nabiso, il y a ça congolais mais à évoluer na mingi na Namibie na combo ya Chakou de Castro, Papa Galliano, japonais. Balobi star yoana azobeta toujours musique ne kitoko bokende kotala babiloko na ye donc bosomba botélécharger bozwa yango boyoka parce que album wana eza bien makasi donc nayebi ki boti kolanda extrait mais nayebi ke ne peut osilisa boye bozona extrait na ye lisusu ya suka ya artiste na biso Chakou de Castro, Papa Galliano, japonais oyo wapi azobetela biso toujours musique ya kitoko donc pour nanga vraiment na komi nanga vraiment na suka na kopena na suka vraiment merci na bato oyo nyonso bazo soutenir toujours pour ça ya poto na pe na posa na yo to koma na se wana sponsor officiel na posa na yo to luka ba sponsor to koma ba na se wana sponsor officiel donc yo ba no longa to nous aura toujours wana donc to pe na posa na bino merci beaucoup na ba remarque tout bozo pesa donc bo continuer toujours ko pesa ba remarque na ba numéro oyo eza affiché wana imona biso ya chaîne yango wana ya WhatsApp beaucoup moi wana vraiment ba remarque na bino na ba commentaire et ça là vraiment bien quoi bobo ça na peut-être ko s'abonner toujours tout s'abonner toujours chaîne Mata ekende et puis ça sous toujours makambo donc merci beaucoup na comme nanga vraiment na suka et en plus beaucoup ça ko partager donc ko partager ba lien et ça là vraiment bien quoi donc on les aura toujours pour ko se pesa toujours artiste na bino pour ça ya poto oyo bolingaka mingi humoriste congolais na minute ba komo benga ye pour ça ya poto molobeli donc merci na bato tout baza branché bato tout ba kotala et analyse pro oyo vraiment donc oyo ikuma maramba ngamoye pour ça ya poto vraiment donc pour na ko suksa na salaka ingraté to pe ingratité na kopisa kaka mbote na bateau toujours oyo bazotika vraiment œuvre oyo te ezala etelengana pour jamais œuvre bandeko ikotelengana et wana moni maman nani maman Angèle Kisata depuis Paris mbote na yo pourquoi pas na Yatino Kabala de London Yatino Kabala de London pourquoi pas na Lukiki voilà mutunanga quoi pourquoi pas na papa Valentin balobi papa Valentin wana papa na biso toujours ye patika ba artiste na été patika ba artiste été donc ça la rappelle toujours na ba artiste pourquoi pas peke ba komana c'est on a sponsor officiel papa Valentin ba komana wana ndenge toujours ya je quoi donc na comme nanga vraiment na suka ya tino Kabala de London ya yo wana pourquoi pas na bato nyonso o balandinga quoi donc quant à moi vraiment na tiki bino ezalika moi analyse muke donc mais to succès na bino na nzembo ya artiste Chakou de Castro, Papa Galliano, japonais yaza congolais mais a évolué mingi na Namibie donc artiste a toi kobimisa album na ya binoté il faut promotion faut pour ça poto TV et ça là toujours promotion quoi donc on ça toujours promotion artiste donc oula da sous extrait oyo pour nga déjà na commune nga na suka quoi à la prochaine numéro na menga ya quoi bye bye DJ Chaos Yako Potis Yako Dennis Yako Bela Yako Toboka Toboki Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence Kosa photo artiste mais
mon présence, posa photo artiste, moi. Posa photo, merci, mon présence, posa photo artiste.